Suisse. Didier Masuki, Mobada Mandefwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation. Bonjour, bande Kobalandia, émission na biso ya Kinshasa ya lelo, oyo bokota la bino so na avis du public. Bambote la news esika bozali bino so ba ebozwa kata na bino ya kolanda biso na tranche na biso ya Kinshasa ya lelo. Tu veux saluer micro news sur ton opé, saluer information, oyo eza koleka na temps réel na mboka na biso Congo. Et puis awana auto. Donc merci beaucoup. Nansi beaucoup monde. Nicolo tout dans temps moko ya nungu tout le monde aza branché na politique ya mboka na biso ya Congo. Tout ko landa marche au terre koleka ya ba catholique et beaucoup comment on sous messe en mémoire ya monsieur Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que je veux dire moi? La messe, il y a hommage à Laurent Désiré Kabila. Général Kassongo a interdire PPRD va marcher puisque dans le moment où la messe va dérouler, il y a mémoire à Laurent Désiré Kabila. Parti à PPRD va marcher. Mais Général Kassongo, oh, tout le monde dit que Général Kassongo il fait partie de la PPRD. Mais à Boyi, parti à PPRD va marcher. Est-ce que et ça, j'ai ça la batou ou bien à saler vraiment, on sale la banque armée na minute président Azate na Congo na nenge mandat ya président Kabila Zagi ils aussi là et que bango bazui reine on est au DJ Mboka. Est-ce que parce que là on a encore ou et ça pour jouer jeu na mémoire ba congolais ba ça comme quoi que ba ça comme il faut que ba interdire PPRD ba marcher té bozongo na ba image tout ça otine ba image siko bota ba image nenge général Kassongo boy PPRD ba marcher si na so ba marcher qui pété bazongo na bus na bango ba drapeau na bango ba drapeau na bango ya PPRD ba ki ba marcher qui té. Si c'est vraiment et là on est à solo, bravo na général Kassongo. Puisque ça est comme il faut. Puisque il y a un soda parti à PPRD est allié normalement. Même si Azar ont fait partie de PPRD ou pas. Donc ça est normal. Balinga qui va tika mais soit elle est nenge et le mobani puisque Moboulou est zalaté. Alors tu tika ne bolo na ba image oyo. Pendant mais ça a déroulé et puis PPRD balinga va marcher bota nenge général Kassongo a boyaki ba partisan à PPRD ba ça marche olana na bilili parti la biso comme la police boyete mais ba biso que parti moko lingi ça marche parti moko à pouvoir biso la police pour pas ça marche c'est pas autorisation au gouverneur. Parce que l'autorisation de Toko de Kisabango. On a tout ça pour la terre. On a bien. Sauf que bah awa vous trouvez qu'on est comme coloté. Les militants du PPRD ont tenté, malgré l'interdiction de la police, de marcher jusqu'au mémorial Laurent Désiré Kabila, mais la police les en a empêchés. Ceux qui se sont entêtés ont été interpellés. Le secrétaire général du PPRD a essayé de convaincre le général Kassongo de laisser ses militants marcher sans succès.
Ainsi, l'ordre public a été rétabli sur l'avenue de Libération ex-24 novembre. La tentative de la marche du PPRD ayant été stoppée net par les hommes du général Silvano Kasongo Kitenge. Voilà, merci Banero. Beaucoup Kolanda, Nabilili, Nenge Lekaki, Nenge Général Kasongo a interdit qui va partisan PPRD pour n'abasser la marche. C'est à vous de juger. Les émissions avis du public, nous devons taper sa vie concernant les Cameroun et les Kaki. Banero les Cameroun, au Cameroun, Namboka la biso ya Congo, est-ce que Congolais te lingani ou te linganité? Les Cameroun vraiment et comme ça biso ba Congolais. Et comme ça biso ba Congolais. Ba catholique ba telemeli mboka. Ba telemeli gouvernement au dans ça madame te balingi ba changer gouvernement mso ya dirige mboka comme il faut. Autre dans les camps de médiocrité. O pesi ba tu ya parti majorité, le pesi ba qui peut les caisser. Mais quand les Congolais, beaucoup de Congolais sont à Télémi, à Koloba, azali ko boya o ni l'église catholique azali ko sala. Et ça passe pour n'importe quel Congo. Beaucoup ça peut qu'à ba image, bola da ba image. Yandi o ni azali ko loba, boyi makam o ti mo se azali ko sala. Abi bola na mo se ngote. Azalo kuta, asala boye boye, asala boye boye. C'est à vous de juger toujours. Aux émissions avis du public. Moutremta peut faire avis nae selon nenge a mon ba image o. Nenga so na nenge za ko lekela. Bo mon yango nenge ni na ba image o nenge eza ko lekela. Bon na ba image ya Congolais o mazali ko loba. Azali na raison ou pas. O na ba image. Kimbangu Botina maman qui mobimba Baby ça Donald Trump à sa carrière américain Kabila à sa carrière américaine Baby ça Donald Trump à sa malade à sa fou raciste Mosengo toko sisa makasi na yo oyo ezali mboka bilaka bato babomaki mbango eza église catholique yango moni priere ese na protestant boyi catholique Mosengo na pesi au conseil bientôt immigration aussi en Afrique maintenant on va se comme en Afrique c'est à cause de la colonisation le plus satanique et diabolique c'est Léopold à Kata Maboko à cause de la caoutchouc bato baboma Thomas Sankara ezali Mitterrand bato baboma Kadhafi eza François Sarkozy bato baboma Musée eza Bill Clinton toyebi cause wana tout 1885 eza communauté internationale eza colonisation mais impérialiste bato batina biso tobenga na Mobutu ezali communauté internationale bato baboma Lumumba eza Nations Unies ti bomoni mission oni na mboka na biso bobakabola Congo totelema totika otelema mokonda mboka azali na kati ya prophétie ya Kimbangu église catholique bango baboma Kimbangu bakondana 30 ans na prison bato baboma Kabila le père ezali Bill Clinton bato baboma Sarkozy bato baboma Kadhafi ezali Sarkozy bato baboma Thomas Sankara ezali François Mitterrand Africains bozala prudent Californie aussi Kalamoto États-Unis bozala troublé Union européenne ko kabwana bamine ko gérer Afrique te Corée du Sud Corée du Nord ko prendre États-Unis Chine grande puissance peuple africain ok ba Mosengo asala crime na kuna ya Kisangani avant comme lelo mutakomyo Mosengo bimisa batu bakufa na ponga bi Mobutu aboyaki Mosengo ok ba Mosengo peuple congolais ok ba na opposant bakenda na Belgique ba Belge bazali ba criminel ba Belge basala crime na Merci. Bolandi ba image ya ndeko na biso ninga za koloba pona ba catholique. Merci la bino tout bolandera émission la bino ya Kinshasa ya lelo na avis du public tranche ya 4 na 2018 Kinshasa ya lelo. Merci. Bon continuer toujours aux brancher na site na bino ya 3www.avisdupublic1.net et puis na Facebook na bino ya DJ Masuki et puis na page na bino ya avis du public buzz partout au betra avis du public pour avoir information tout na internet. Merci bongo tout le monde a dit bongo na
Kinshasa à lobby, il y a les 18. Merci beaucoup. Nakacha Suisse, Didier Masuki, mobile amandé kwa pembe. Avis du public. La différence dans la différence.